Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, na ile lusu liboso na bino kubakisaka un de plus no kola kotia katinanga ni nanga kina loba mkwalelo leo na olobela kaka likambu Yesu masaza koloba tokufa kati na masumu peto sekwa kati na ye lolenge ni tokokufa kati na masumu peto sekwi kati na ye lelo tokomona mokili lolenge kotambola situ biso botolobi tontimeli nzambe toko ebate soki nzambo tondimela nzambo to confessaka nzambo to zali ko témoigner soki azali asolo nzambo biso tosila kondimela lungana komona lolenge tozali na banzambo tozana bango mais to porter bobele nzambo tozali ko confesser na minoko na biso lokola kaka bende toza ko telemisa po balobete biso na bango toza bomoko kasi misala na biso ekopesa nzambe gloire te bomoto na biso ekopesa nzambe gloire te maloba na biso makanisi na biso etambolelo na biso eza kopesa nzambe gloire te lelo soko tali esika mabe evandi mingi evandi na bao toza komibenga bana na nzambe mingi na komona pe na koloba kete soko ni komona bolamu okokuta ngo bao tokobenga bapagano kasi soko oza koluka mabe okokuta nkati na botolobi toza kotambola kati na Yesu Masiya kasi na tina nini lolenge nini tanzike biso tolobi bao toza kati na Yesu Masiya esenge totambola na bonzambe kasi lelo bonzambe eza kati na biso te tokotambola na kati na mabe makomi ya nzambe ezali testament monene atikela biso oyo ezali koenseigner biso lolenge tokotambola na se na moi oyo kasi lelo tokozala lolenge wana te okokuta kaka bana na nzambe nde bazali koboma baninga na bango bana na nzambe okokuta kaka bana na nzambe bakotambola likolo na salite na mbindo tombenga mibana na nzambe okokuta bana na nzambe bango nde bazali kodétruire oyo ezali elanga na nzambe na tina nini eske ya solo tozali ya nzambe to tozali ya nzambe te makomi na nzambe eza koloba na biso nini Romains 6 11-23 eza koloba na biso. Ici, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à vous-même, à Dieu, comme étant vivant des morts que vous étiez. Car la salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est la parole de Dieu. Clair et net. Tozalaki bato na masumu. Tobotama na masumu. Tokola na masumu. Tango toyambaka Yesu Masiya. Tokufaka kati na ye. Tango tozindaka na mai. Tango tozwaka batem. Esika todindaka. Tango tobimaka bato na sika. Tango toyambaka Yesu Masiya ogumbami olobi Yesu Masiya yo komi lelo mobiki sinanga na yambi lokola mokonzi pe mobiki sinanga tokomaka bato na sika kasi na kokoma bato na siko tokomaka tango tokufaka ndeko nanga tango tosekwaka lolenge nini tosekwaka kaka lolenge tokufelaki to tosekwaka tosekwi bato ya sika lelo na komona ngo kati na biso ba chrétien na evite so tosila kokufa kati na Yesu pe tosekwa kati na ye ou bien toza na biso kokoya kana biso be évanoui so tokoya na biso ka be évanoui tant kolamuka toyebi ke akoya ki na ye mais azane kaka ndenga zalaka po lelo ndeko nango tokomona c'est comme si tokoya kana biso be évanoui tozo kufa kati na Yesu te yo moko omitala lokola mokufi kati na masumu. Yesus kwa lobi, ici vous me regardez-vous comme mort au péché. Omitala lokola moto na kufa na kati na masumu. Masumu se présenter liboso na yo. Moyo wa agir liboso na ngo ezate. Parce que yo sili ko kufa kati na yango. Kasi lelo yango tokomona te. Tokoma kotambola na masumu. De tango se présenter kati na yo. Yo kutoko o embrasser yango lobiyaka kopesa nga bomoi ki moyibinga kindumba nga kofinga nga kotonga nga kobomanga kosala baninga mabenga ko envoûter baninga nga kasi naza chrétien tandis que lilobeza koloba o mizwa yo moko mokufi na kati na mabe soko mizu mokufi kati na mabe o koyeba ke soki na kufi esika yo
kasi naza na bomoi nakosekwa bisika nini na kati na bolamu. Kasi lelo bolamu eza kati na biso te, toza kokufa na biso te, tokokweyaka baevanui. Mabe elonga biso te, mabe domine biso te, mabe se glorifie kati na biso te. Me Yesu tondimela ye moko mwana na Nzambe, lisumu eyebaka ye te. Ye moko mwana na Nzambe atikaki kembo na ye, esika azalaki saint akomaki moto na masumu. Masumu wana ya memaki ye akometaki yango te, me alobaki papa natali bana na yo, muyibi naziki muyibi amemi, kindumba aziki ndumba amemi, kikoboma aziko koboma amemi, koloka azikoloka amemi, limo mabe amemi. Masumu ndeko nanga onyoso ma Bible lokuta makambu nyosa mabe Yesu masalobi papa na memi. Abandi kokangola, abandi kokangola, abandi kokangola, abandi ko depuye ba mabe pa ya bato. Yesu masalobi nyoso na memi, amema yango nyoso pa matana ngo nekolusu. Et pas créa kalobaka père, tout est accompli. Nini yango Yesu masalobaka tout est accompli. Masumu nyonso bande ko condamner biso. Oto bande ko bato kokate. Ya solo to ana mokili, eza ritima mokili, eza makambo mokili, mokili ezo tambola bongo, to sala nini, eza lolenga mokili. Me Yesu tozali kondimela. Yesu tosili kondimela. Yesu to yebi. Alobaki na biso tout est accompli. Esika rido tempele pasuka, esika tozwa accès ya kokota na présence na ye po adepouye nyoso yo eza na bomo ina biso. Kasi alobi nzoto yo eza nzoto masumu, pe eza nzoto akufa. Masumu domine yango te. Ndeko nanga, à quoi sert na lobaka lobanzam? À quoi sert de gagner de ce monde? Parce que to ya kalolenge to yela kalolenge to zongaka. Me yoza kondimete nzoto elata nango mbindo elata bosoto po molimo ezanga bomoi. Ndeko nanga pona soki yo lobi ete nalingira ganye nanga ya mokili, me molimo nanga elata nango kufa, ndeko nango za libre ya kosala choix na yo clair. Kolo lingi nzoto yo komisango lolengo lingi, kasi yeba molimo neso tambola kati na kufa. Nzoto yo pesa ngo nyoso lingi ya mabe, kasi yeba ke molimo na yo ndoza ko atriste. Nzoto yo salela ngo nyoso liko salela ngo ndeko na ngai, kasi yeba molimo na yo ndezangi bomoi. Nzoto ndeko na ngai ememe ebele na kufa. Kufa ya nini? Ya molimo. Kasi lelo tokomona ngo biso bana na Nzambe tolobi tokufi kati na Yesu Masia. Tokufi kati na Yesu Masia. Tandis que muto akufi kati na Yesu Masia, masumu elonga kaite. Muto akufi kati na Yesu Masia, masumu ekoma keloko pamba liboso na ye. Kasi lelo biso tokoyeba te soki yango na koloba tokokufa to tokokufa kate. Toza na se angolo ya Nzambe. Pourquoi masumu eza ko dominer biso? Soki toza na se angolo ya Nzambe, pourquoi masumu ezozwa contrôle kona biso? Pourquoi yo mibonzi na lisumu moko, lisumu ane ko dominer bomo ina yo. Alors soki dominer bomo ina yo, ndeko nanga yo comme esclave ya lisumu wana. Alors okobanda kolukela biso ba argument ya ndenge na ndenge po okamoufle yango po yo demere na kati na mabe wana. Kasi soko ozali kati na Yesu Masia, ndeko nanga yo ndoko domine mabe wana. Alors soki yo ndimela Yesu Masia te, to okufa kati na Yesu Masia te, ndeko nanga lisumu ane ko domine yo. Yango aza koloba na biso to kufa kati na masumu, to sekwa kati na Yesu Masia. Tangu yo kufi na masumu ndeko nanga, yeba Yesu Masia ndako sekwa kati na yo, pe justice na ye komemona kati na sainteté. E po nyose kozala lisumu, po na ye kozala lokola kufeli nkokota na bombo ina yo. Kasi lelo biso bana na Nzambe tokomona bongo te. Tokoma ko se justifier likolo na kufa. Po walebi lisumu ezali kufa. Oyo soki ye kati na yo, eko boma eloko moko na bombo ina yo. Soki lisumu na bombo ina yo, eko boma yo. Alors ndeko nanga yo ndimi ko kufa na kati na masumu, to ndimi ko kufa kati na Yesu Masia. Okufi kati na masumu ndeko nanga, okufi kati na obomi nzoto oyo corps mortel, pe obomi molimo na yo. Donc oza ya mokufi double.
ndeko nanga kasi soki okufi kati na Yesu Masiya ata un jour nzoto ndeko nanga lokwa tolobaka eza putulu ekokufaka na yango yebake molimo na ezibo moi toluka tokufa kati na Yesu Masiya so tosili kokufa kati na masumu tokosekwa lolenge nini tokosekwa na tanto tozali kotambola na kati na bilembo na ye kotambola na bilembo na Nzambe lolenge nini po miyebeke nasila kosekwa kati na ye tango toza kotambola na kati na mabe tozelaka jugement oyo kokondane biso tozumemi na tira mokili osali mabe justice eza kozela yo ndeko nanga ndima okota na justice ya mokili oyo soko oza na makoki to makasi okolonga yango kasi soko okoti na justice ya Nzambe ke mabe elati bomoi na yo otamboli na mabe ya ndenge na ndenge otamboli na molili ya ndenge na ndenge otamboli na kufa ndenge na ndenge ndeko nanga justice ya Nzambe akana intérêt te to ezaka na profiter etambolaka na droiture esika okoyisamaki okoyisamaki bisika otelemaki otelemaki bisika obungaki obungaki tisa Nzambe eza na ndeko nanga ya solo tolobaka Nzambe apardonaka me baconséquence yango ezalaka justice na ye ngo kufa eza kose présenter liboso na yo ndeko nanga yeba kokima yango po ete yo koyeba koagir kati na yango te koagir likolo na kufa te ndeko nanga parce que kufa tango ekose présenter ekuti yo ke yo oza koagir kati na yango te ekoseloigne mosika na yo toluka ete tozala esclave ya mabe te tozala esclave ya masumu te po ete justice ezela biso te eloko nini eza kotinda biso malgré toyebi ke likambo ezali mabe epekisami selo la loi de Dieu tozokoka kotosa te nini wana eza kotindaka biso lolenge wana nini wana eza kopekisa biso kozanga kososola parole de Dieu ou bien ignorance mutesila kolata biso ou bien toza kosala ngo me toyebi ke Nzambe alimbisaka na ye lelo Nzambe elobi tobota bambuma malamu tobota bambuma mabe te mbuma malamu ya sainteté ya sagesse pe intelligence mabe nyonso tokosala na se na moi oyo eza na conséquence na yango ndeko nanga olinga yango te mabe nyonso eza na mabe na lifuti na yango solo yo ndimeli Yesu Masiya okufa kati na ye kasi na kondimele na kokufa kati na ye ba fruit onini yo zali ko porter ozali ko tambola nango buto moi bilembo nina malamu ezali na bomoi na yo oyo ozali kotambola nango olelo ata molimo santo aye mokili etelemi Nzambe alobi ya solo oyo azali ya ngai ya solo oboya na yo mabe nyonso ozoba te nazali ya Yesu est-ce que Christ penza sekwa kati na yo eza na bafruit moko ya mabe te evandi na bomoi na yo oyo ezali komemona kati na kufa sanko miyeba koza na nzela na kufa na bomoi na yo bilembo na ya solo kokufa okufi na masumu eya na masumu moko to kangami na yango oyo ezali kokondana okino koya kosituka esila kodindiso na libulo na kufa. Oui, la salaire du péché c'est la mort. Ya solo to bangaka kufa ya musuni me ndeko nanga na koyebiso malamu kufa ya musuni me kokufa molimo te po soko za mokufi na molimo na nzoto na ope na bomoto no poza mokufi na miso na Nzambe za mokufi na miso na mokilo za mokufi ndeko yoko komono za kotambola ozolia ozomela ozobina ozoseka ozotombwa mozokende gauche et droite mais en réalité oza mokufi na mokilo ope na mokili ya Nzambe boni to kotambola na bango mais na baza bakufi bato bamonaka baomona oyo azai seloko te posa pamba mute kotambola siko mokile mono mokufi Nzambe azomono nani aomono mikuwa walobaki na Ezekiel est-ce que mikuwa koza esu misuni okokuta mondimi andimela Nzambe aza mwana na Nzambe ye wana koriste protocole ye wana za intercesseur uti mabe oyo kutu mopagana salaka te evandi na bomoi na ye ekonanga osekwi na Yesu to oza no mokufi kati na masumu lobaka tokoko kosa na biso bato nyonso na mokili na koko yaka liboso na bino naza kokosa bino me na kotikala kokosa conscience na ngata mokolo moko te pe na kotikala kokosa Nzambe akela likolo na sete pe na kotikala kokosa monguna te parce que ye bango ngai na miyebi Nzambe yebi nga monguna paza koyeba José na telemi na kanini nzela nini atelemeli
azana kananga to azana kaya nzambe mungu na yebi okokuta prédicateur oluki mabe oyepeza kolobe teza koboma biso yango nde evandi kati na ye po okomona soki mabana evandi kati na ye mukolo moko ta kotelema po aedifie to aprêcher na tina na yango na tina nini parce que ye moko aza mokufi eloko esi koboma ye nde nini akolobela yango akolobela yango te ndima ozala moumbu ya nzambe nazanga nyonso ekokozalaka ya kufa malgré oza komona baprofit to baintere na kati mais soko omoni kufa kati na yango ndeko nanga ndima oboyi okufa no na masumu wana ke nazangi nanga eloko wana na boyi nanga eloko wana alingi te eloko wana na boyi ndeko nanga na kati nango obimi no mokufi me na bonzambe obimi na yo oyo balobi na vempela na bafri nyonso ya kufa osili kolata bomoi na yo yo moko yebi bafri ya kufa elata bomoi na yo oyo ezali kosepare yo na nzambe oyo esili kotia yo mosika na nzambe oyo ezali kokondane bomoi na yo oyo yebi ke eloko liloba na nzambe soki nalobi mpenza nzambe akita na miniti oyo eloko na osala na oka kotombola miso te mpo nasili kokufa bomoi te eza kufa esike koboma nzoto pe koboma molimo yo ndo koyeba na nyonso nazosala na ndimi nanga nzoto na ngai kokufaka un jour tolinga te un jour tokokendaka kasi molimo pe elati lisusu kufa soki tondimi kozala baesklave ya yesu masiya ya liloba na nzambe na ndimi na ngai nasekwa kati na yesu tokotambola na kati na sainteté pe na suka na yango tokozwa vie ya bombe tokozwa vie éternelle ondeko na ngai onde pona na ndimi na nga nasumuka na nga ngopona ya solo lobike na poni ok nakendaka na nga église nazala nga na intercession nanga na protocole nayembelaka nzambe nakumisaka nzambe nasalaka nyonso nzambe alobaka ok c'est bon osalaka nyonso ndeko na nga kasi soki ozosala yango bafri nango soki ezali ya kufa yebaki komemona kufa na nzoto pe na molimo eza shwa na yo ndo koyeba oza esclave ya nzambe te na ntango wana ozali na yo kosala kaka fonde balobi bafarisien mokili eyebake asambelaka po mingi lelo na koloba yango tokosala yango po mokili eyebake tosambelaka bafarisien mais soki baye koluka tozali baesclave ya nani na toza baumbu ya nani na nyonso tokosala bakokuta toa baumbu ya satan bakokuta biso toa baesclave ya satan po oyo esengelaki ekufa kati na biso etikali kokufa te yo ndo koyeba ndeko na nga ozala baesclave ya yesu tokendaka bachoral tozali baintercesseur toza na protocole toa baprédicateur toza koedifie libota bana nzambe tozali kosala ilanga na nzambe lolenga bi elanga eza mune basali bazali moke eza malamu kasi bafri nini tozali koporte bafri nini oyo tozali na yango ye esclave ya yesu masiya ke na boya na nga mabe eloko wana kokosala te eloko na kokosimba te eloko na kokotushe te eloko na kokotambola likolo na eloko te est-ce que tozali esclave ya yesu masiya to tozali esclave ya mokili oyo yo ndo koyeba na ntango osili kondimela nzambe na yo soki okufa ya solo kati na ye to osekwa kati na yesu to okufa na yo na yesu osekwa no kati na masumu ezali yo ndo koyeba ndeko na nga okokolanda nga me nzambe oyo tondimelaka alobi la salaire du péché c'est la mort kasi les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle soki nzambe alobi les dons gratuits de grâce oyo apesi biso eza nango ya ofele eza ya kosomba te ya kobundela te ya kobenda na gauche droite te yango nalobaka makambo ya nzambe eza nango pete biso monde tokomplikaka yango take na yangi nasala kindumba me nzambe akomprendre nga na kindumba na nga ndeko na nga mona okomplike bomoi na nga moko na okomplike ya nzambe te nalingi nazala nga moyibi me naki moyibi na nga nzambe akomprendre nga ndeko na nga mona okomplike eza nzambe te nakoboma na nzana nga koboma me nzambe comprendre nga na likambo ona ingi nasala
Yaona loba makambo nzambe eza simple biso moko nde to komplikaka take eza kolakisa ke kindumba eza mabe pourquoi nasala yango soki ya solo na seko kati na Yesu Masiya muyibi eza mabe pourquoi nasala yango soki nga monebi ke na seko kati na Yesu Masiya koboma eza mabe pourquoi nasala yango soki ya solo nazali kati na Yesu Masiya kokota bisika ya kufa pourquoi nakota bisika na soki nebike na ndimela nzambe azali capable kokokisela nga o ezali baposa na nga pourquoi ko sacrifier bana baninga na mabe na ebike ya soli kabona osala mwana muninga eza mabe mais nazo sala yango pourquoi l'esclave ya Yesu Masiya koza l'esclave ya biloko wana te ozoboma nzoto pozoboma molimo okomona makambo za kosala mais soki nzambe apelisi elo mwinda atali so makambo zosala ndeko nanga okozanga maloba kotombola ye pe yo moko kokita na se okomona mbindo na yo okomona libomo evanda kati na yo okomona kufa elata bomoi na yo yango liso alobaka moto moko abongwani eza kembo munene po soki yo muto ze mutu na masumu obongwani okomi na kaya nzambe milimo boni yo ke ekangolami na nzela na yo peut-être na kufa elataki bomoi na yo odetruisaka milimo ebele na molilo elataka bomoi na yo okondanaka milimo ebele na bosote evandaki kati na yo ekondizaki bato ebele na mabe mpona ngai moto oza koyeba na nyonso oza kosala ondimela Yesu nzambe azali nani makomi ekotaliso butu moi ya solo butu moko yoka oyebi ke likambo oyo ezali mabe ndeko na nga tika tango ozosanti ke kati na yo ozosanti ke likambo na osala eza na communion na nzambe te pourquoi oza kosatache na yango kansi nango oyebi condamnation nango oyebi trouble na yango oyebi me oza kokangama na yango olingi kotika yango te mpona intérêt bamiete ozozwa mpona esika babombi yo ondimi oimilie nzambe na yo mpona bamiete mpona sentiment moko boye to mpona plaisir moko boye ndeko na nga nzambe aza juste fidèle soki mwana natikaki nkembo na ye alati nzoto na masumu mpe alobi tokufa kati na ye tosekwa elongo na ye ndeko na nga ayebi alobaka quoi sert de l'homme de gagner de ce monde abungisa molimo na ye liloba nzambe lobi car la salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle yo ndoko yeba balobi le don gratuit toza kosomba yango te olandinga nalobeli yo ndeko na nga ozwi yango eza don gratuit salela yango bima na mabe sekwa kati na Yesu Masiya ndeko na nga nzambe aza juste fidèle David alobi moko te ayaka nzela na ye mpe ayokisa masoni mpe amoni esika moko te juste azali abandone yango alobaka azali nzambe ya justice ajustifiaka baoyo bazali kotambola na justice na ye zala esclave ya Yesu zala esclave na ye zala esclave ya Yesu Masiya sekwa kati na ye renonce na mabe yo ndebi mabe nyonso elata bomoi na yo oyo ozali koyeba nga nayebi yango te me nzambe ayebi yango monguna nayebi yango yo moko oyebi yango renonce likolo na yango tambola ata pasi ata minyoko alobi don gratuit c'est la vie éternelle tika ete nzambe nalola pambola bino yo moto ozwi ntango ndeko na ngai ya kolanda nga ya koyoka liloba na nzambe nzambe alobaka pamba te na ntango yo okutani na liloba oyo alingi alobela eloko moko oyo ekopesa bomoi kati na yo oyo ekotalisa yo nzela oyo ekointerpele yo oyo ekolamuso na pongi oyo ekotalisa okoma demeurer dans l'amour de Dieu, dans la volonté de Dieu. Alobi don gratuit c'est la vie éternelle kufa na masumu sekwa kati na Yesu okozwa bomoi na solo tika ete nzambe nalola pambola bino mokeli na likolo na se oyo apesaka biso pema mpe bomoi oyo aluka biso na kufa asomba biso na makila na ye mpe atiki biso bana bitike te mokolo na mokolo ntango oza na sainteté na ye saint esprit azali wana mpona koedifie yo mpona kointerpele yo mpona kotalisa okoma demeurer dans ce monde condamné azali juste fidèle
tiketa pambola bino. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, na benga que le Dieu vivant, le créateur du ciel et la terre, tikete amona bino, na nyose ezali bosenga na bino, na nzela na Yesu Masiya, oyo akufaki asekwa ki po ete yo nanga tobika, que Dieu vous bénisse.